Tout va bien grâce à Rena. Ndeba Christo balobaka. Tout va bien grâce à Dieu. Tout va bien grâce à Rena. Hein? Ndeba Christo balobaka. Tout va bien grâce à Dieu. Tout va bien grâce à Rena. Donc, masola balabala ngo dans le lot toza bongo na fara mine esprit to comprendre était à longwe na ye Gaulois a komi na ye Warrior. Nazongi nanga Warrior. Ozongi no Warrior. Bien. Bosko fere so ke beta yo arena. Ah katazoba. Hein? Ah katazoba. Bo fere beta yo arena. Katazoba na famille na kata. Vidéo et loko mo Hervé a tu la code d'Ivoire mafuni madendo. Ndé bazo pinga ngala mboko yo. Hein? Après David. Mafuni madendo ke ngote mafuni madendo. Mafuni parce que heureusement j'étais prudent na salle avant na bizongi wa mutatinde linga ngote. Ngala zalaka na mboko so Hervé salika ba bêtise na ba français ne ya bana maternelle. Ngala na lazem o la bolam tout tele ba vidéo Hervé. Ouais 50% ba tinde lion. Vidéo vitesse. La bête you arena bongo concert gratuit ba bureau Hervé boté pardon. AOZT. Hein? AOZT. Oh. Abekati. Mais on va salle faire de gol on beta na. David Amekate. Azana belle voix. Ayemba na ba belle poisson. Hein? Vidéo vitesse. Bangolais baba comme ko finga ba mission na bango mo propre. Nicolas Fali ki ba mission ngolais ba kosaka bango ba yebanité. Nicolas Fali. Ba taka e comité ba comme ça ba mission ngolais. Bobi maboke beta libana nde Fali asali. Bokosaka biso ba ju devoir hein. Ba ju bena devoir biso to vidéo vitesse. Ba bina ba twazaki na concert ya Côte d'Ivoire banda autant na bango yo arena. Na téléphone ba ta yo kasi. Et là, il va dire que tu as conseillé. Moi, je suis raté moi sur mon téléphone à Arena. Donc, tu as un concert à Côte d'Ivoire. Il y a fait rigolo. Il y a télématé pour ba. Et là, c'est là qui ba télématé pour ta musique. Il fallait attendre la bien. Parce que écouter na ba téléphone. Il fallait pas la musique na ye, ba zo kana ba musique ya Arena. Vidéo vitesse. Et là, et au bomabino, ils ont belle voix. Belle voix bon mabino makasi belle voix bon bana mabino baba fanatique bino bobo soka comme ça leader na biso belle voix kasi elo e bon mère ngwana belle voix ce qu'on est pas na bien musique est belle voix musique il faut appeler artiste complet ozana ba bureau bien ozana matosa bien ozana batwa bien dans tout papa vidéo vitesse ngana ba rasi moko na ba manike na ba kisi njora to ba kasi ngasko différence ya ngasko na mwa mobile oh to so ba kasi moko ngane to za be bana ya famille moko mona ba ko na biso to ba bo famille moko ya ba kala wana comprendre to no ba ko kana manike na ba kisi njora o kana ba kisi njora to zela ko to Alex te ka décision na biso ya ngwanto ba ndeka to les décisions vidéo vitesse. Mais balobaka fallait c'est les logos te basala minene ana ba vena biso kala si ba beta ngo comme ba tuna poto ba vena biso si basala ngo balobaka fallait c'est les logos te wana batune balobaka maloba na ngate mais ndenge bato balobaka David toujours soupe au vendre bobi que mais ça les logos te Maradona na ba pelé si ba sala de ma moto mais ça sala toujours solo ba bongo. Mais au côté de la bibliothèque, il y a monsieur Mona, trophée, Maradona, donc vidéo vitesse. Côté de la bibliothèque, il y a fallu pour pas trophée, Mikolo, Pépé. Non, exploit au Falas en Afrique. Donc, Pépé, on a salé en route. Des banana musique, salé en petit. On va le fallait à Sali et Belé Kolega. Belé est trop à ma classe. Kolega, pas fait Mikolo, là. La musique. Na musika papa non et puis la musika ça tout le stade de France tout stade de France toute vidéo vitesse papa sentiment goût dans la ya nga mo alobaki fali alegi mo sine na goût hein ya nga alobala fali alegi mo sine na goût na tuna pone ya fali alegi mo sine na goût na expliquer ngabisanga abi soki na bimana mwasi nanga na batere meto na TV so mana mwasi nanga na so na TV écouter la bandi ma vali non bien que so na bimana mwasi nanga
Parce que tala niveau pour les hommes biso. Non David de Wembe vitesse. Abiso ki bo sali yango te to zo fali to yana ngwangola to benga na bino tu. Fali to koma na fali awa to komo lo balingala po tike pe abu bia na fali na biso ndezana alinga komisa Angola ko Congo. Bangolais balobi boy. Bangolais balobi boy. Yo ngane bangolais babi boy. Soka ba misana ba sali yango te ba pesi bango inane. David de Wembe vitesse. Eza lokwa na posa mwasi na kanga posa na kufati. Comprends? Na bon ngai na zongi na nganda kuna biso. Na zape na wayo certifié boke luganda na Vivendi bo monanga. Boke luganda na Vivendi bo monanga wayo certifié tina Vivendi. Tina Vivendi. Oh. Tina Vivendi o monanga. Data na bengi Gautier se ya landela yo. Tina Vivendi pena amona yo. Amo pena Farel Ipupa monanga. David de Wembe vitesse. Papa. Na biso ezaka pena bo keba bwe. Bokoti banda 13h tomsu obimi ti 23h batika lobeta nzemo na binoti omona badinga kuna esengo na samutema na vandi nzambi na kotelema pe na bini nanga nazaka nanga waro na wana samutema nazaka nanga waro tomukanga tomusuka nga mo na baka nokanga ba sentiment nanga bekwani wasko bakama nanga ba J Cliff bachese lutonadio baotumbolanga ya ozaka no waro to ye bibina na yo otalaka so na bini panjo wana na sala cop. Merci beaucoup à mes fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino Bolinga Kaming. On est sur www.idéologie TV David Wembe Nazope Samakamoka Nengezala. Raponem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe na la Sarabino, on a bête la Rabino Masolango, pendant Nengenine et c'est pas Saranamboka Oyo. Donc Masola Balabala toujours. Bon s'abonner massivement. Na Idéologie TV, pour s'abonner massivement à Masola Balabala pour awa makamba bien et zalaka. Donc David Wembe place Naza Lelo, muta patrociné émission David Wembe Lelo place à Kitoko Boetoza. Eza bongo na makasi bongo ya maman ite Mireille Sheking. Yepe nazarane na makamba bien. Mireille Sheking zalaka na David Wembe et ko sala bien nazomona Perrine Le à la musika. Perrine Le à la musika kota Masola Balabala. Kota penda Masola Balabala. Et ko sala bien. Merci beaucoup toi mon boss à moi. Pilé le top déj. Zalaka na David Wembe ko sala bien. Koko Maneka prêtre Yannick Ndoulou déclaré international. Beaucoup de Masola Balabala. Et ko sala penda bien maître Lourd HK Boa na niveau États-Unis kuna maître Lourd HK Boa. Kota Masola Balabala ngo. Ezana posa na yo. Pourquoi pas na mon boss à moi. Fiston Mukendi abeda Sudangola. Fiston Mukendi abeda Sudangola. Abeti carton na Congo. A petit carton Angola, a petit carton États-Unis, donc il est confirmé partout. Beaucoup de Kota Masola Balabala et ça la bien. L'actualité nous oblige à remettre à l'isolo il y a Fali Ipupa, na fait rigola. Na loi na minute oyo précisément batu bazaya ko panzana. Bangolais ba komi ko soanela. Fali Ipupa. Et Fali Ipupa na minute oyo a komi ko benda fait rigola ba fan. Na ebité ni le sama na mboka. Ba fan ya o bazalaka ba golwa. Ba fan na fait rigola. O to benga bango ba golwa. Na minute o ba komo longwa na bango. Ba komo kende et pas ya Fali Ipupa. Ba ndimi ba mi bengama ba warion. Na ebité qu'est-ce qui se passe? Na plateau de vidéo mais na Masola Balabala na zabongo na Farel mille esprit. Ipupa. Hein? Ipupa. Farel. Ipupa. Au combien d'ailleurs Ipupa? Trop d'avance. Farel. Boitard mon frère. Boitard, David Wembe Masola Balabala. Bonne santé Farel. Ouais. Par la grâce et Arena. Hein? Par la grâce et Arena, tout va bien. Bonne santé, on répond par la grâce et Arena. Tout va bien. Donc Arena comment ça la gabine boza na santé bien? Oui. Na ndenge nini? Oso Arena ezali beto ngato konda kona la mincho. Banga ba finga ko loba. To konda. Donc te marine l'équipe bien? Ba santé ba warion pesa bien? Tout va bien grâce à Arena. Nde ba Christ ba lobaka tout va bien grâce à Dieu. So peut lobaka tout va bien grâce à Arena. Hein? Nde ba Christ ba lobaka. Tout va bien grâce à Dieu. So peut lobaka bikolo tromo loba. Tout va bien grâce à Arena. Masola Balabala, Farel mille esprit yo. To solani no malembe. Mireille Sheking.
Pharrell mille esprit to sola na ba checking patrocinador ya émission lelo donc la mon pantu na to mona Perrine Léa hein donc bango bene sengi basima masola balabala pour makambo tende bien Pharrell mille esprit mon tête total yo. Comment ça fait-il to yebio ozala ki gaulois fabriqué nous avons gaulois fabriqué na zeka marque moko ndenge ba moni ba robot mo ya ba roulage ba na Congo boy hein ba robot ba roulage ba na Congo ba robot roulage ba sala ni ba commandera bango ti ndenge bina zaleka donc ba fabriquer ki na bango yo gaulois oyo omoni vie est compliqué comprendre dans mi kono mo sela trop bible na tangi bible boy na moni pena place me ki ya moko boy asenga mbongo chez baboti na ya bimili banda ba kwala bambongo evide akomo olena bangulu kula na bangulu akomi faza habite na ba parana ngana ko nyoka maboete ata na ibagila ata na senga gila fona ke senga pardon chez ba parana nga nazonga ndaka baboti kona na se référer na histoire wala il n'est jamais trop tard na ko souffra boete na kati mo suki arena nga baba telo ba ngana na suki belé na kaka suki na benda ba nwani akati mo suki arena okati suki arena ande yango utie en ligne mo suki za wale mole ba chinois utie en ligne olobelo moko be awa obande ko souffrir tango zaki golo obande ko souffrir ando souffrir ndeni papa na biso ezaka pena bokeba bwe bokoti banda 13h tomsu obimi 23h batika lobeta nzemo na binoti omona badinga kuna esengo na samu tema na vandi nzamina ko tilima pena bini na nazaka na nga waro na wana samu tema nazaka na nga waro tomukanga tomusuka nga mo na ba donc nga ba sentiment nga bekwani wasko bakamana nga ba J Cliff ba chasser le tornado ba otumbola ya ozaka no waro to ye bibina na yo otalaka so na bini panjo wana na sala cop comprends habité na kokanga sentiment na souffrir trop David na souffrir ti donc ndeko zaki gaulois bongo obande ko souffrir okota barboye ba beta na bango banzembo mingi ya formule 7 ba beta banzembo banda droit chemin formule 7 card hein on voit pena banda droit chéri fini kanga liputa mama yo vandika cocotte mo bina obanga ba filmer tema nanga mono sala ka cop vandika boy masana nga moko Graciel Beach wayo munene Graciel Beach yim da simbe na gikolo atala nga bisang mille esprit ko saka ba spero ba forme yo zaka wana na bisa na ya na zaka wayo bozi ana na sa cop comprends na mito siko na tebe na machine à marche zongi na ngai pena na ndaka baboti na nga Pharrell Pupa okoy maman Pharrell Pupa na comité na zala na nga dana ndo bomba ka potala ka cop yebi cop ne zala ka mais bata baba baningi ba yeba pena bit ni ne sali yo olongwa gaulois po okumisa ka faire gola na ba niveau nyonso faire gola passa la koma bolamu eloni bolamu yo le belendeni. Quelle sorte de bola muyolo? Non, par rapport à musique à faire rigola. Ngana bona nga sigoki na kumisa mutu moko boy na ba intérêt tu vois. Nala nda mutu mona ba intérêt na lingana nga ete na lingana nga musique nete. Na ke na kana ba intérêt na lingana ete linga musique na ete ko taka na ngate ngata nda kuna ba soyo ukoka ti mona nga na publier mama makamuyane. Mama Hervé. Tu na pas ngana peta ka musique a fali. Lila komi Hervé. Mais comment ni Hervé? Ti on va bien présent. Ngale sengu na benga président na mboko ezaka Paul dos Santos. Ka Paul dos Santos. Mo tu atikala na ngala ko benga Hervé président. Na nini? Président ba gaulois ye. Ya ba ngaza gaulois ngaza wareo. Ozalaki gaulois. Tene fabriquer David poko pona mamutango swana ngai. Comprends ba fabriquer nga. Na fabriquer gaulois. Vena nga mwa mtamba. Donc ndenge za bepoko magolwa ba solisa kana ba onko solisa. Ba négocier na bango na yo. Ba futu la lengela nga ba mo penga ba la so kutani petso po za ka folenda ka sans yo a pena modbulu to za suna mutako lobela ka biso tiawa. Sko na ondi maka po na cop me
conscience na ngamoko David nazo souffrir papa oyebi na vandi pena boiti ya reine ebetama na Hollande na bité ngana ko souffrir boité tina ken internet tala kaka na publier kaka félicitations grand frère Fally Ipupa David ebeti baka koleka na album ya Hervé hein quand il na publier kaka félicitations grand frère Fally Ipupa ebeti ba ebeti na biso presque monde atié wana la publication à Bamba donc si c'est un chat na mito 2 millions non on a certifié quoi vraiment hein donc na 4 penax na 4x cop na 4 Hervé pena ya la donc na 4 pena na 4 na ba fanatique na ye na famille na ye na 4 pena donc la popo pena ya la popo na 4 la vidinga na go souffra te comprendre na go souffra te dava to ko panda boye papa baba to kena no ba boisite ya tika sambla ko mona e mo ngava na mama te mo dava na mama so wala ngolo bani do banzemba faire gole betaka na ngote hein si ngole betaka te ya ebetaka te bangole no ba yebi te papa banani bangole bebe bangole ba bi faire gole te na biso tala voilà nini actualité ezo circuler la chaîne angolais na micho bangolais ba comme ko finga ba mission na bango mo propre likola Fally ki ba mission angolais ba kosaka bango ba yebani te likola Fally ba taka e comité ba comme ça ba mission angolais ke bobi maboka ebeta libana nde Fally asali bo kosaka biso ba ju devoir ba ju bena devoir biso to zaka na Angola émission zo sama na Angola to zaka na Angola na Mireille Checking ay makam na loba Paulo dos Santos les guerriers maman Mireille Checking Maman, patrocinador ya masola balabala. Na mito alegi bana basinyo na Angola. So kana le betika la bon. Ba ke luka e. Yo ibingati. Mireille Checking. Ba ke luka na pesa. Azaka. Alegi bango nyoso. Ye pas à témoin na makam otozolo ba na ministre oyo Luanda Angola eza ko bouger. Ba musicien angolais baza na problème. Sérieux, vraiment pas mbaté problème sérieux. Vraiment pas mbaté problème sérieux. Ba musicien angolais David, ba comme na problème très grave, très sérieux. Ba fanatique na bango balobi na bango boyi. Pourquoi beaucoup ça biso mingi en Angola? Boyi malibanda. En plus ba esi bango na Portugal te, na Mozambique te, na Brésil te. Ba ke Rio Arena. Ba kende France, Belgique, États-Unis. Ba kende ko beta. Ba kende ko beta ba tonisa ba ndenge Fally. Ndenge Fally auti ko sala. Abisoki bo sali yango te to zo Fally to yana Angola to benga na bino tu. Fally to koma na Fally awa to komo lo balingala portugais pe abu bia do Fally na miso ndezana alinga comme ça Angola ko Congo bangolais balobi boy bangolais balobi boy yonga ne bangolais babi boy soka ba misana mo basali yango te ba pesi bango inane ba zo Fally komo vanda awa bazu mutamba bazu nini kilamba nyonso ba pesi avanda kana ba misien na ye ba komi koyekola lingala ba mo banje ba lingala ba bengani ba misien angolais nyonso donc Fally na miso donc aza le roi deuxième Lumumba aza ko singela biso indépendance up ya musique donc Angola et ko beta musique ya lingala pona Fally Ipupa siko mutaboye sanga ngana za fana Hervé boni ba bêtise boyeko mozala ki déjà kina ki te fabriquer naki fabriquer on est konyoka manayo David souffrance on va bina boîte totaka libona litama baninga bazobina mais surtout eloko ezongisi ngai fanatique pena mbango ezaka négligence ebele trop de méfis infection yo toujours ba minene quelqu'un d'autre ba prio le longa na zualita na kende osola kachana na ndo bata na boîte na bata mina olela so ba mona ngate nazo souffrir d'avant mais bien grand na zu ba décision na era bien po so na zoki ba décision na era bien tena eloko mo Hervé a la Côte d'Ivoire na mafuni madendo ndi e ba zo pinga ngala mboko yo hein après David mafuni madendo okengo te mafuni madendo mafuni parce que heureusement j'étais prudent na salga avant na bizongi wa mutatinde linga ngala zalaka na mboko so Hervé salika ba bêtise na ba français ne ya bana maternelle ngala na lazem o la bolem tout tele ba vidéo Hervé ouais 50% ba tinde lion na souffrir na sali na bino il est temps ngonga comme si eloko o kendelaki na
pas bagaulois ozuna yango te nakende neti nini ndenge banaye kokumisa faire rigola bongo te eza mawa nde bagaulois banolo te moto akolobela so na mboka azalaka su te yo banaye kokumisa faire rigola na mawa ya bagaulois ya Luanda bazala na bo David yo oza journaliste oyebi combien d'émissions combien de mamanga na sali oyo na mboko popo na faire oyebi David oyebi toka na mboko oyebi mais na banda ozela pe te efuta nga natikala mpo ozela na yango te mais naboyi kaka nakoma kokanga basentiment na nga comprendre eza lokola naa na posa ya mwasi naokangakanga posa naokufa ti comprendre nabo na ngai nazongi na nga ndako na biso naza mpe na wario certifié boke olukaka te na vivendi bomona nga boke olukaka na vivendi bomona nga wario certifié tina vivendi tina vivendi omona nga data na bengi Gauthier se yalandela yo tina vivendi mpe omona yo amwa mpe na Farel Lipupa omona nga certifié yo mtoto ozala kaka golwa mikolo oyo mbala moko okomi certifié nga na barasi moko na bamanike na bakisi njora to barasi nga siko différence yaka nga siko na mwa mobali to so barasi moko tokozala mpe bana ya famille moko omona bakokana biso bala bo famille moko ya bakalakala wana comprendre dono bokokai na manike na bakisi njora okai na bakisi njora tozelaka tozela kutu Alex te ka décision na biso ya mwantu bana ndenge ka décision naozela na nga te président ba wario Alain Visor a confirmé te Farel pozonga na wario na Luanda ye mona aza na président Alain Visor mtu aza ko sepela elema muta boye elema yo mozo ozo mse sentir ndeni à l'aise na biso à l'aise ba tusi ba bengi yo ba tusi ba contacter yo papa soki na congolais lo privé na nga sikoyo ya kwala ya Facebook na nga na ba na yebi te osali de tinda ba coordonner no sala mais na souffrir trop ko to Angola soda telemi soda pe na zone mbila zone ko oya selon yo okomi déjà Warion to mega un peu mon robeta le solo muke ya yo arena selon yo atala ko pela bande disuka na niti pala ndo lata fallait bêti bien spectacle ezaki bien ayembi bien selon yo et loko et oboma bino ezaka belle voix eboma bino makasi belle voix eboma bana eboma bino ba fanatique bino bobo zwaka bokosa mini leader na biso belle voix kasi elo eboma ngwana belle voix ce qu'on est pour na bien musique est belle voix musique il faut appeler artiste complet ozana ba bureau bien ozana matosa bien ozana bato bien dans tout papa concert les candines spectacle chant public ezoyemba mais ba faire fali ya koka koyemba te na ba concerne bato balobaka bataba bande balobaka nana yembela kai likolo kuna nana yembela kai ate makana nani te ba bia tsaka ne public yembela ye moka koka usuko yemba ba tsaka na ete ya ko banda koyemba de fois ani wala ko banda koyemba kila na otena émotion wana plus banda koyemba donc makelele public ezoyemba et puis ya ka mona ka eza souci ya voilà ya public na mona papa yo no ozana yo kona ndeko moto lia mwana nsenga yo lia olie potili ko pete osala ngote donc il faut yembo tali mwana ngapa na posa ko toi yemba papa musique est émotion pourquoi concert pour émotion papa juste ça que vous ko yemba te azopesa bato émotion na concert bato doganga dans la belle voix akema lokwa matanga bato bandi bout baotalo yepi ozolo baje eza pasi ya mto yemba na bobandi ka bongo ozana belle voix ngana na voix mabe eza sans stage voix ngana yebo yemba te mais na opesa émotion na concert bato baolela bato baokanga mais ozana belle voix ozoyemba bato bavai na bolokwa matanga baotalo kaka wana totala ngo Hervé Hervé atosala na Côte d'Ivoire kuna concert en Côte d'Ivoire peut les gagner elle est bien je sais pas pour
nazalaki pena concentré pena na yo arena kaba mikolo nde na komotala babina bato bazalaki na concert ya Côte d'Ivoire banda otana bango yo arena na téléphone bata yo kasi eloko evandi se bato na concert yango wana wa mutatele mamu naka orate moi somo ya téléphone ya yo arena bato bazalaki na concert ya na Côte d'Ivoire ya faire gola banda kotelema te po ba eloko esalaki ke bato batelema te beta musique ne il fallait atala bato bien bazali na baécouteur na batelefone il fallait bayoka musique na ye bazoka na ba musique ya yo arena bato bazalaki na kati bafano bazalaki na kati ya concert wana na Côte d'Ivoire na baécouteur na batelefone baotala concert ya yo arena yo ndimaka te bwani bo mutana belle kwa banda oyemba so 19 nzembo bato bazaka ya ovanda izomona ngo normal 19 nzembo toza ovanda eza normal te papa zala pani ya fali omeka na mwa to nazongi boye na biso buo nazoka na vie naza na baargument koza fana fali na baargument okotemisa na bandi oyebiso omoni fali aza boye 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 bato babana bazo bayoka fali aza ndenge nini fali aza mignon fali ayebi kobina fali ayebi koyemba fali abeti basala minene fali azokende obeta su stade de France to fali aza mystique gola pa beta basala minene tika feka beta martyr tolobela feka beta martyr kasi via loba ngo ne mission mwabi omeka omoni stade ebangisa biso te to pasola ngo ndenga na pasola ngo boye ba jeune frère na pe na sima ba pasola ngo aloba ndeka makambo esala makani ye mo ndenge seconde abeti yo arena bongo concert gratuit babira Hervé Botea pardon AOZT AOZT abekati mais non ka sal faire gol yo beta na David amekate azana belle voix ayemba na ba belle poisson na ba belle poisson ni bana marbia lo ba ba belle poisson ba belle omoni David musique eza boîte il faut la artiste complet et puis artiste complet sur les années faut créer création créativité aux gens ont créé mutasé logo créer logo parce que fallait aza bongo fallait azana tante yango lo baka trop d'avance tango na olamuka bino bo lala tango bo olamuka ngana olala donc non ça de maramu na avance non ça papa tika na fana fallait ko za goût eza goût fallait zelengi fallait goût papa fallait za goût na biso donc trop ba no banal le tilobi nazana ba ngima na ndolo bakaka fallait déjà on a donné des abou to kende à Denis Londres Belgique Stade de France qui psanga na décembre to là na Côte d'Ivoire 2 jours to là ndisango aucun monde ba toi au moins ba ba programme aucun mois au kotima mo batalwa na bayambi ndenge ni te non batalwa na ba minga na internet ba bisinga ke to bande ko zelaka yo to présenter na stade ya Citadela que zongi warrior que la zongi warrior na longue golo na zongi warrior ba ça pour présentation na ngai na stade ya Citadela na bokasi ya à l'invisor président biso ba warrior et puis master na ngai gouverneur ici muta asimika kwa kongo bato ba memaki yo po okoma gaulois na minute bosuki ndenge na bango ba mo finga nga déjà ba mo finga monika o ngambo wana keto to kufina biso baba ndo finga déjà mais nde na za warrior boy mamba finga pena kuna baba ndo utiliser nga trop na mafinga donc comprendre mais awa pena na répondre bango te nana ba argument ya lobakaka mais mamu ya ko répondre mutu na sala ngote na boy bakanga ngai et après nando benga mira esa ozayi nga bakayanga esenga mo 100 000 kwanza pona bima comprendre cheki ngalingaka au sengela ya mamu susu balaka bakasho wana na répondre te comprendre ya na ye mais balaka bêtise donc ndenge oza boye monde entier bayebaka oui okomi
na comité na zongi warrior ozongi warrior donc on récupérer na longwa ka pété na kende cop de na monika na kanga ba sentiment et puis cop on cité ba zola na ba bonesi bango akabo na poto lo ba kabo ndoza ba golo ba olanda o bana posaka ozonga warrior ba golo ba olanda bana posaka ka olongwa golwa olongwa warrior ozonga noka golwa nazonga golwa nazo comprendre bango te sur après mini neso yo mais bolo ba boze belé nini nanga na pinanga otinga na gena place de tozaka mukie ba golwa ba kangyo ba bolongwa ale viso pres na mito ndeza boefo botela ba sécurité na comme na insécurité makasi po grâce LBG ouais grâce LBG les mystérieux ouais akota masola balabala kota masola balabala na mona ka mo saka mo ba commentaire et ça la nga bien Lauriane Kembo ba partage au sala kana na masola balabala et ça la bien ba tout ba sala ba partage pour na masola balabala na linga bien na tina taka final lisusu warrior munene susu journal de Futila Motema Selma maman na fanatique non ouais donc masola balabala ngo dans le lot toza bongo na fara mille esprit to comprendre était à longwe na ye Gaulois a commis na ye warrior nazongi nanga warrior ozongi no warrior bien boss ko faire so ke beta yo arena katazoba hein katazoba bo faire beta yo arena katazoba na famille katawa katazoba te question da boy papa katazoba so ki faire ake beta yo arena so ki supposé katazoba David katazoba nga nazongi wayo pona yo arena te nazongi wayo pona bilengi papa sentiment goût dala ya nanga mo alobaki fali alegi mo sine na goût hein ya nanga alobala ka fali alegi mo sine na goût atuna pona ya fali alegi mo sine na goût na expliquer ngabisanga abi soki no bi mona mo sine na ba terre meto na TV so mona mo sine na so na TV kutela ka bandi ma fali no bien que so no bi mona mo sine Parce que t'as le niveau pour aller au Mabiso. Non da. T'as le niveau pour aller au Mabiso. Donc il fallait aller moi c'était une langue. Alors on a mis moi c'est na minute na musique à Congo selon Farel qui ndengeni. Et que est bien pour faire zawana musique etamula bien. Musique à Congo etamula bien pour faire zawana. Donc ceux qui jouent père Afali na mère Afali babimaka, ceux qui mère Afali boya kaka makolo. Mais na minute musique à Congo de tous arabes. Hein? Sommet Rafali, à Kanga Makol. Au fallait boire ma Monique, à Kanga Makol. Oh, na ligne n'angate na buto, na zanga na posa ninte, na la bonne na sa n'angate. Mais la mito doit na souffrance. Dans ma munda fongola makolo, kinda fallait botama. Soki aboya kana buto na David na mito. Tu vas devant ta boîte. Olo bani. Sans parler de quoi, sans fallir la musique à Congo. Olo belani. Farai mille esprit. Asisa ko maele ah. Na masola balabala to fa na biso, to na balabala to ta mokila nzambe. Asisa ko maele David. Donc na minute yo le bifaline mutu. Azo sa vérité ya musique à Congo? Musique à Congo, musique africaine. Aza numéro 1, c'est l'opinion de Bolobara. C'est l'autre Aza numéro 1. David, c'est le mission d'engeni papa. Mutu na mboka ba gesi d'Angola, na mboka ba a quoi été confusion. Bangolais ba lisu ba mission na bango te. Yo le baka c'est l'autre David. Ki mutema bwana botika, ki mutema bo sala ngapena sala. Ngi doya bo. Ngapena sala ngopona ba intérêt moko boye. Ki mutema bo sala. Papa yo mo atako mona boye. Atako mona bozo mona te vraiment. Non mais balobaka fallait c'est les logos te basala minene ana ba vena biso kalasi ba beta ngo comme batuna poto ba vena biso si basala ngo balobaka fallait c'est les logos te wana batune balobaka malobala ngate mais ndenge bato balobaka David toujours msupe au vendre bobi que mais ça les logos te Maradona na ba pele si basala de marambo tout mais ça toujours msolo ba bongo
mais au côté de la bibliothèque il y a monsieur mona ba trophée ça donc sur ba Maradona ba zo ngoti donc sur ba Pelé ba zo ngoti eza ndenge mona ba na vena nga fali papa di cap la merveille elle m'a la bio dans ce côté de la bibliothèque il y a fali pour ba trophée ça là ba mikolo ano do mona ba Pepe na ba zo ngoti ba exploit au fala en Afrique donc sur ba Pepe na ba sala ngoti deba bana musique ba sala ngo petit on va le banir fallait à sali et belé kolega belé ya trop ya makasi kolega ba fait mikolo wana na musika papa non et puis la musique ça tout le stade de France tout stade de France tout ba congolais na ndenga mabete s'il vous plaît to linga ka tout ça tema mabete fali azaka congolais s'il vous plaît linga fali atapo azaka congolais kozwa casquette na yote etake gaulois etake wengemen etake soki nani non te linga ta fali po azata congolais akabo esili na makambo fali azosala nayebi te ba sport fali azosala place oka fali otobeta tokobetele maboko te biso nyonso bacongolais tokobetela fali maboko te tokobimisa mote merci na monoko na biso mpo na fali pupa tokobimisa merci te merci fali pupa tokoloba ngo te tokoloba ngo te toloba merci fali pupa na Congo wana toloba merci fali pupa na oyo ya wuti kosala mpo na musique tokoloba ngo te eza lisumu eza mabe congolais anima monene congolais te mais na Angola na minute oyo bakomi si fali nayebi te bangolais bakomi si fali nani bacongolais s'il vous plaît na mito fali na Angola wa après président c'est fali pupa babi bazo benga na boka bien bazo benga ba mission na bango likola fali koyebisa nga siko congolais boye na boya zo fali ko liboma donc Congo mbima fo za bafana fali Congo mbima yo ka conseil na pesa na Congo mbima ba congolais tout il faut tous za bafana fali ba congolais tout tokoma bafana fali biso tout bafana fali so ne congolais musu aza na conseil de soutenir mais tout za bafana fali biso ba congolais nous soudo ba bafana fali ko ba tolo ba département so mi semo ko beta conseil de soutenir ye tout za bafana na yete tu vois da bafai nyonso bakoma ba warion congolais nyonso koma warion soki nde mi semo ko azana bosu département mon fallait à décider habiter par exemple na Congo bon le ba wa masina na ba wa ngi ngasani bokende ko soutenir mu dola ko ko ala ko ngo dinze ba ko on ezaka yenga na pesi na habiter soki Mireille Chekiri na musika sur la balabala. Tokana 100 000 ans na biso mwana osumba bien lelo. Tolongwa tokene bongo pa Perrine Lea. Boss Shora mutema ya Perrine Lea. Donc boko ta masola balabala balobi dans kosa na bongo kalamite pe Tilu Congo. Ouais, faut pas porter sur le Congo. Obligé. Perrine Lea mutema ya Boss Shora. Donc Tilu Congo kamite le 7 décembre. Boko ta côté ça la bien masola balabala. Dimanche d'être na casa Dubaï dans masola balabala batu tout o balingara teka face David Wembe na masola balabala communiquer ça dimanche oyo masola balabala tozala bongo na Ojaenda na casa Dubaï teka face Frank Energy teka face spécial Glody Kitambala Glody Kitambala DJ na biso dans les chouchous du peuple DJ Kitambala donc tout kazenga mobimba Luanda mobimba po masola balabala kozala wana donc Luanda mobimba tozala wana masola balabala kozala wana micro balabala ekozala wana bino tout obolobaka David Wembo kotaka kazenga te David Wembo suka ka na ville non David Wembe tout oyo na okitela bino kuna na micro balabala na ba caméra balabala farel mi l'esprit aux anodes obligé ensemble total la teka face ndenge nero donc ambiance aux ala bien benga tous les nana kazenga o balinga ba mona les chouchous de tous les warriors ngayo na ozala bien na teka face les chouchous de tous les warriors wa benga bongo les chouchous de tous les warriors les gars watafali pupa et comme yo ouais les chouchous de tous les warriors wa toi kazenga donc dimanche to na teka face farel mi l'esprit to ke na biso na suka
lobani okoloba na bato nyonso oyo bayebaki yo ke ozalaki Gaulois fabriqué. Non pas bien. Gaulois fabriqué au Tiginayo. Au Tiginayo. Au papa Abino. Au papa Abino. Badutu, boye nga babane ko utiliser ngai nazalaki Gaulois fabriqué ndenge mo na ba robot cop o ya banani ya ba roulage ba na Congo ba sala ka buana ya bende wana. Na tiki na nga mwana bona nga na zongi ndaka baboti. Na longo na suki ya banwani na ndao kanga na longo na nga na zongi li coiffe na nga père abinga mandefu na bouger mingi te fallait apisinga bongo. Et mandefu ne ko bouger mingi te mandefu tika la bongo. Mais suki pena tsana na marque arena. Na zongi na nga warrior. Donc tous les warriors du monde, votre chouchou est là, le chouchou de tous les warriors. Angola na mabona mko kop nanga dabi Angola mabona Angola kop na mabona nanga e comité zalaka déjà oh dabi ça sembla doni pesa ba mbote na bato yo FCC Mobimba wawa notre aîné le plus suspect Ben Will les Gabonais c'est le fantôme qui sourit c'est le fantôme qui sourit donc, avec les gens Bodi Mata d'Union Européenne jamais kanga photo na Tour Eiffel Trésor Lundu là dans ma casse somoni na la tête ba Adidas où t'es photo Trésor Lundu là mtele ngai palaka levanta Trésor Lundu là na port du Sadou Guerrier mutato buka U Arena tabuki ba boîte to beti carton na Paris mo marqué belle parle du centre les guerriers maramto kana ki yango to salime parle du centre les guerriers les multimillionnaires donc tous la retour pour tous souffrir na mito ko so qui Mireille qui était meilleur na dae mbao eza mikolo presse faut ça lozonga zonga po so mbao eza magasi ouais donc na wenge staff wenge JX sa majesté donc Pierre oh joyeux anniversaire à toi donc Pierre élégant joyeux anniversaire na mona jango donc Pierre joyeux anniversaire donc na linga ko na tina nani dollar pour tout Staragondo dollar pour tout star à couper ouais baya na nga staff na linga mi photo longo longo ba staff na biso po na ko tanga ngosu mingi te tukutana kaka le 17 décembre ci le Congo baya na nga ba J Cliff ba César Tonandio ba partout sur Mayanza ba DJ Soif ba DJ Soneka donc na ko tanga ko ba staff na biso te po photo changer comme photo to da formule 7 je vous aime trop pour tenir biso regard te maloba lobi et bimika na monoko na ye ba propos teneza ya Pharrell Mille Esprit yem da lobi ke alongwe na ye papa na Paulo du Santos Gaulois papa na Del Salcero wa ba komba bana ye akala bana mibale mama Laetitia ba mbote belé donc Pharrell Mille Esprit alobi azana ye susu Gaulois te naza su Gaulois fabriqué te aza su Gaulois fabriqué te akomi na ye azongi na ye warrior donc makambo so lobi etali kaka ye moko etali na ngonga te donc kata moi na remercier mon boss moi Fiston Mukendi abeda su dangola kota masola balabala ana posa tomata Fiston Mukendi abeda su dangola kota masola balabala eko sala bien Yannick Ndulu déclaré international déclaré international du Congo grand compéré international kota masola balabala chef Pinto l'homme qui a dédouané l'avion avec épreuve kota masola balabala to ana posa na bino dele macharan Nzambe yaka masola balabala to ana posa batu nyonso bokotaka na masola balabala ekosala pena bisengo ekosala makambo bien. Merci beaucoup à toi mon chef à moi voilà pena chef nanga chef espoir na dimfaçon ya palanka donc bana tout ya palanka wana bino tout bosala ka makambo na bino na dimfaçon ya palanka beaucoup talaka na chef espoir chef espoir asala ka makambo bien chef talaka pe makambo masola balabala chef espoir na dimfaçon ya palanka kota masola balabala chef espoir na dimsaso ya palanka kota makambo balabala chef espoir to na posa na yo na masola balabala ekosala bien donc ba tutu o balingaka masola balabala bo s'abonner massivement bo partager masola balabala ba tutu o balingaka Idéologie TV bo partager mes émissions bo s'abonner massivement bo commenter ekosala bien intégralité ya be émission ya masola balabala ezalaka na Idéologie TV
donc la masola balabala totara kaka extrait hein pour pesa bien moi sharing ya bien pour intégralité ezalaka na YouTube par rapport donc on est ensemble avec vous ciao hein Kata zobadi o bien de batango boy yo ndo ebite